Ingeta bandeko nanga bokota makambo sur makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo ya somo, makambo ya moto makambo bandeko nanga kolala kolamuka na makambo ya sika, kolala kolamuka na ba dossier, kolala kolamuka bandeko nanga na ba affaire ya somo, ba affaire ya matakita, ba affaire ya kosakana te bandeko nanga, ba affaire ya somo ba affaire nde ba affaire na ndenge moko ya pas possible. Bandeko nanga ka ndenge ebele ya bato bayebi chaîne na biso ezalaka toujours et encore chaîne ya kisongi awa toyaka kotonga se kotonga, awa toyaka kobeta masolo na bakombo ya bato kande na yebisaka bino mwaye tobetaka masolo na bakombo na biso eza te pe ekotikala kozala te. Biso mission na biso ezalaka tango tovandi toye pona kotonga, toye pona kobeta masolo na bakombo ya bato bandeko nanga na ndenge moko ya somo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya sika, bienvenue na ba o nyonso ya kala ka ndenge toyebisaka bino boyei malamu na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Bandeko nanga lelo toye na affaire, toye na dossier ya papa na biso Masasi Kabamba. Nini ekomeli ye bandeko nanga avant na kokota na mozindo ya lisolo na biso ya lelo ekozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, Kimobali et Salakate, pe ezamukie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali sima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complet, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolope sima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie ya hémorroïde, interne, tope, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya diabète, AVC, tension, tope obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix la famille quand ndenge toyebisaka bino bate la santé na yo soki okobate la santé na yo te mutu moko te akotikala kobate la santé na yo te yango eza toujours ya motuya eza toujours ya malamu en tant que mutu soki omonike na nzoto na yo ozomi yoka bien te malamu benga gavker na lombangu aya kosunga yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu bandeko nanga abari njema gavker aye na ba solution moko ya makasi gavker aye na ba solution moko ya kosakana te bandeko nanga na makambo oyo etali makambo ya santé surtout pour na makambo ya mabota ebele ya batu lelo oyo mabala eza kokufa. Pourquoi? Parce que moi si azobota te et dans la plupart des cas to mona kaka o famille nde bazoloka biso famille nde bazoloka famille ekendaki mama kuluto tata mwasi koko ezala kaka bongo bandeko nanga eza na babiloko moko oyo
oyo eza babiloko médical bandeko na nga oyo ebele ya bato baignoraka eza na mibali mosusu peut-être mai na yo eza na makasi te ya kotia mwasi zemi eza na basi mosusu kapasité ya kokumba zemi eza te sikoyo na baka ya bongo yango gafka aye na basolution ya makasi mpona koya kosunga aye na basolution ya bafemme porteuse aye na basolution ya kolongolaka maki kote ya papa kote ya mama basangisa pour que boconcevoir na pete nyonso soki boza besoin na bainformation ya makasi bobenga gafker to bokoki kocontacte biso na banimero oyo eza affiché na babande d'écran na bino bajoyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazocelebre baanniversaire na bango mikolo ya lelo toyebi ke boza ebele oyo kilelo oyo bozo célébrer anniversaire na bino ka ndenge tolobaka ko célébrer anniversaire ezalaka nango lipamboli ebele baza ya kokufa ebele baza na biso te ebele mais soki de ton côté nzambe azobomba nzambe azobatela nzambe aza elongo na yo eza toujours et encore malamu kokumisa nzambe kotombola pe nzambe yango bandeko na nga kisongisongi officiel na équipe mobimba toye penza souhaiter joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer anniversaire na bango mukolo ya lelo nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga bandeko ka ndenge tolobaka tango matange yaka eyebisaka nango mutu te ke no lelo na koya lobi kuna nazokende te matange yaka na cadre nango na système nango la famille yango kisongisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko présenter sincère condoléances na bandeko nyonso oyo baza na matanga bandeko na nga ka ndenge na bando loba soki oza mutu asika okoti na chaîne na biso osepeli na ndenge tosala ba émission osepeli na ndenge tosala ba analyse en tout cas tosenga na yo s'abonner massivement tango ozo sabonaka kobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que kisongi officiel akobanda otiaka ba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé bandeko na nga nayebisaka bino toujours et encore vous informer sur notre devoir tozalaka awa soki matière ya sika ekoti tosalaka ngo kaka toya to informer bino na ndenge moko ya bien pe na ndenge moko ya kitoko ebele ya bato deja bakoya kotuna mama eza nini ekomeli papa na biso masasi kabamba eza situation nini esalamaki ndenge nini ebandaki ndenge nini ekendaki ndenge nini esukaki pe ndenge nini sans plus tarder la famille ebele ya bato tomonaki ezalaki 45 ans anniversaire ya papa na biso Masasi Kabamba. Papa Masasi Kabamba abandaki ko célébrer ka ndenge ezalaka a célébrer moi carrière na ye tomonaki awa papa Matou Samuel ayaki pe ko célébrer anniversaire ya carrière na ye ebele ya bato basalele bolamu ebele ya bato bazalaki elongo plutôt na ye aleye kosala ke ekomi pe tour ya papa na biso Kabamba papa Masasi Kabamba de son côté pe alobi anga pe na kovanda kimia te comme na kokisi pe 45 ans d'existence et kozala toujours et encore malamu na ya pe na célébrer na bandeko o balandaka ye na bandeko o balingaka ye bandeko nanga papa na biso Masasi a célébraki na ye 45 ans ya carrière na ye a célébraki ka ndenge mutu nyonso a célébraka a célébraki ka ndenge mutu nyonso a planifiaka bandeko nanga makambo kokamwa eza ke eza na fan moko ya papa Masasi fan wana aye kobenga papa Masasi akabeli papa Masasi lupango na quartier Makala na bandi ebela bato toyebi quartier Makala aye kokabola papa na biso Masasi lupango la famille esengo to esengo te eza penza esengo makasi eza mabiloko mosusu tolobaka soki eloko ezosala esengo toye tolobi ke eloko ezosala esengo soki eloko ezosala esengo te toye pe tolobi ke na eloko ezosala esengo te en tout cas esalaki penza esengo ya kosakana te esalaki penza esengo penza ya makasi bandeko na ngai komona je m'excuse papa na biso Masasi baye kokabela ye lupango en tout cas
moi personnellement de mon côté navandaki na lobi nzambe ozaka bolingo nzambe ozaka malamu bamapango na Congo na biso ekoma nango cher surtout na bakartier neti ya bongo bakartier makala eza bakartier moko bamapango ekoma nango cher bandeko na nga mpo ozwa lupango me mutuka boye fan oyo asepelaka na mosala oyo ozosala de son côté ayeka kovanda lobi papa oyo kado nini oyo nakoki kopesa papa oyo kado nini oyo nakoki kopesa papa oyo baye kokabela ye lupango en tout cas ezosala fierté moko ya makasi grand merci na fan ya papa na biso Masasi oyo akabelaki ye lupango en tout cas nzambe apambola yo Bible yebisaka biso la main qui donne c'est la main qui reçoit ezalaka bongo mbongo oyo bimisaki pona kosombela papa na biso Masasi lupango ata soki ezalaki lupango ya yo moko oyo kokabela ye eza mbongo oyo sombaki lupango wana en tout cas nzambe abakisela yo azongisela yo plutôt bambongo ebele na ndako na yo ozangaka mbongo te donc mbongo ebandaka kolandaka yo okende koluka mbongo te me mbongo nde eyaka koluka yo wana eza na nga prière oyo nasali mpona yo en tant que mwana nzambe bandeko na nga ezosala esengo makasi boye nde ezalaka boye penza nde ezalaka soki lelo toye kotala bapapa na biso Masasi papa Masasi asali penza mosala na mboka na biso asali penza mosala na mboka na biso bandeko na nga ebele ya bato balongola ba stress na ba film ya papa na biso Masasi ebele ya bato azalaki na kobela parce qu'il y a de ces personnes lelo o bato mosusu baza kokufa pourquoi parce que na nzoto na ye asekaka na ye te boyebi ke soki moto oseka te eza penza mabe ozobomisa nzoto na yo mutu normal aza mutu oyo asekaka au moins na journée 7 minutes ozoseka na journée penza 7 minutes oyebi ke na journée awa nazosekaka c'est vraiment important oyo ebele ya bato baignoraka oyo ebele ya bato bayebaka na bango te oyo ebele ya bato basalaka na bango semblant me bato neti bapapa Masasi baza bato moko na nzela ya bateatre na bango bayaki kosekisa ebele ya bato biso moko toyebi réalité ya bateatre na biso ya Congo mbongo malonga ezalaka te kilelo oyo c'est parce que toye kokoma na ba YouTube mwa YouTube akofuta mutu ake kojouer pa ya kingandi mutu kingandi wana tango kotia ba video na ye soki aza na ba view ya makasi ya malonga talemi mwa $10 ekoti mwa $20 ekoti ale ba video eza ebele asali kosala ke tango akobengisa bino boke pa na ye soki mwa $10 kaka na tournage apesi soki mwa $15 apesi wana na semaine oza soki na ba place 5 ya kokendaka kojouer wana sikoyo nde okomona mutu peut-être na semaine asali mwa $80 na ye na ba place azokendaka kojouer fin du mois boye peut-être mutu aye kototalize soki mwa $300 mwa $400 sikoyo soki oza na ndako akofutela futaka ndako sombaka mai salaka boye biloko akolia bino moko boomona deja ville ya Kinshasa ndenge makambo ekoma nango cher pas possible eza facile te bandeko na biso bateatre mbongo malonga ezalaka te mingi la plupart de temps oyo basungaka bandeko na biso bateatre ezalaka bafan soki fan moko kingandi asepelaka na mama kingandi alobi nga chaque fin du mois na kobando tielaka ye ka mwa 50 soki bafan wana baza ta 5-6 oyo ya $50 oyo ya $20 oyo ya $100 oyo ya $70 omona mwa fin du mois wana mutu aye kototalize surtout soki bazobengisa ye te na bafilme wana nde okomona mutu akomi na ye kopeni eza bongo boye nde ezalaka en tout cas naye koencourage mpe bandeko na biso bafan oyo balandaka bacomédien na biso en tout cas soki osepelaka na comédien na yo ka ndenge bomoni baye kosalela papa na biso Masasi de ton côté mpe osepelaka na mwa fan kingandi oyebi ke fan oyo nasepelaka na ndenge ajuaka en tout cas de ton côté oza mpe na posa osunga fani wana zala libre ya kosunga ye plutôt koloba te ke non parce que bato bakoloba parce que te zala libre ya kosunga ye parce que fan comédien na biso bandeko na nga eza pasi pe mawa bandeko na nga eza kaka mokili mawa te mosusu bazozwaka na bango te mosusu eza nango kaka kimbiriki te
na bapays mosusu deja tomonaka bato oyo basalaka bafilme bamusicien donc totiaka en général bastar baza bato moko leta azwaka soin na bango ezala babela ezala basalaire baza na basalaire mwa fixe oyo bafutaka bango à part bacompagnie à part mwa mike na bango oyo bazwaka mais déjà l'état afutaka bango ezalaki non akufi l'état akozwa charge na ye mais c'est pas le cas avec nos comédiens nos stars bastar ya Congo na biso bango ndenge baza boye bango moko okufa soki bino na famille na bino boza na mbongo te wana ekozala charge sikoyo ya bacomédien basangisa yango bomonaka bamatata ebimaka oyo asangisa $10 oyo asangisa $20 oyo asangisa $15 batiatiatiata bongo bakende kokunda yo bino moko bomonaki awa makambo etelamaki ntango mama na biso Mira esakufa ezalaki matakita bandeko na nga ezalaki matakita famille ezalaki na mbongo te tango famille ezalaki na mbongo te siko charge ekoti na bacomédien tango charge ekokota na bacomédien bango mpe bameki kosangisa bambongo na bambongo ya kolia bambongo ya transport tina ndenge bamemaki ye na cimetière bakende kokunda place wana eza na bato ebele balobaki o cimetière oyo eza ya moins cher pourquoi bolukeli ye ya moins cher boye bato mosusu bakendaka na nécropole ye azokende na ya moins cher ezalaki mwa mbutu ya makasi me bato ebele bakomprena na bango te ke non bamoyen nde eza te eza bongo en tout cas na opportunité oyo naye kosenga mpe na leta na biso atalaka ka ya bacomédien na biso tomonaki ntango mama na biso Olive Lembe Kabila azalaki na pouvoir ebele ya bato tomonaki mama Olive alingaki amikotisa mingi na bacomédien bien ke baye kopakola ye buzoba ntango yaye kolongwa na pouvoir kadninga akotaki makambo ya bacomédien oye moto ayaki kopanza bacomédien oye moto emataki ekitaki me quand même mama wana akomaki kosunga bacomédien apesaki bango kutu na bakarte mpo na bahôpital ya ofele bakendaka hôpital ya ofele bazala na besoin te ke non bafutaka ntango baokendaka bahôpital en tout cas ka wana ebandaki kosunga mpenza makasi me kilelo oyo ka ndenge boye komona mutu ya kosunga lisusu bacomédien atikala na ye kozala te mutu akosunga bacomédien aza lisusu te bandeko na nga bacomédien batikali kaka bango moko ekomi kaka baka rare ka ndenge tomonaki baka ya papa na biso Jani Fai tomonaki mama na biso Denise Nyakeru en tout cas assez portant garant ye moko asalaki ebembe ya papa na biso Jani Fai ekota na kin toyebi te Saint-Esprit kaka atushaki motema ya mama na biso yango esalaki ke de son côté amonaki kaka bakunda ye kuna te baya kokunda ye na mboka na ye me na baka mosusu bino moko bozomona awa toza na dossier lisusu ya Yabuyi azomona te Yabuyi lelo oyo azomona te miso na ye plutôt ezomona te Yabuyi azolekaka na bamoma moko très difficile bien que azomeka na chaîne na ye ka ndenge ezalaka kosalaka mwa bagag mwa muke ekotaka mais Yabuyi c'est connu de tout le monde Yabuyi azomona te bandeko na nga eza baka moko oyo l'état na biso normalement il fallait avanda alandela situation wana bameka komema Yabuyi na bahôpital ya munene basalela ye baexamen ya miso parce que biso bacongolais surtout biso bacongolais tozalaka kaka soki mutu miso ekufi ekomi kaka kindoki papa na bango aloki ye mama na bango aloki ye kutu ayibaki mbongo ya bato kingandi kutu asalaki boye kutu emataki ekitaki biso bacongolais tozalaka na biso kaka bongo mosusu tolingaka ta kokota na mozindo te keno tomema ye nani na hôpital tolinga nanu toyeba miso yango eza nini ebandaki ndenge nini eza ndenge nini est-ce que bakoki kotraite yango to bakoki kotraite yango te mais par faute de moyens par manque de moyens yango eye kosalaki moyen bamema Yabuyi na hôpital eza te yango toye kosengaka na l'état mpenza asunga pe bandeko na biso ya bacomédien ekozala penza malamu asunga bastar ya mboka na biso quelque soit nos musiciens tomonaki awa la sœur Lisi akufaki Lisi Nkunda bien sûr bakundaki ye na honneur mais kokunda o bakundaki c'est parce que bamusicien ya mboka na biso basalaki bacotisation na bango soki bacotisation ezalaki te soki mama na biso Lisi Nkunda wana peut-être azalaki na baproblème na bato
bandeko na nga nayebi te na honneur wana soki balingaki bakunda ye na honneur wana te. Mais soki l'État akobandaka kokotaka bamakambo ya bongo, moi comédien akufi, l'État azwi charge. Moi comédien aza na maladi kingandi, l'État azwi charge. Ekozala penza malamu ata soki bakobanda kofutaka bango te. Mais ne fiske ata ya muke kaka, mwa muke kaka ekoti, ekobanda penza kosungaka bango makasi. Coup de chapeau vraiment na papa na biso Masasi Kabamba. Hein? Musala ozo salaka yango wana lelo efuti yo. Yango na ye ko profiter pe na kopesa conseil na bandeko mosusu balandaka biso. S'il vous plaît, na mboko oyo na se ya moi oyo bandeko na ngai. Hein? Musala nyonso ba respectaka ngo. Musala oyo ezosala keno ozozanga 10 francs te, ozozanga 20 francs te, ozosanga 100 francs te, eza musala moko oyo il faut o respectaka. Ebele ya batu bazala kaka pardon wana musala nazokende kaka tika na kende, ozokende kaka tika na kende. Hein? Na libanda kuna eza na batu mosusu oyo bazoluka musala oyo yo ozosala, bazozwaka ngo te. Na musala nyonso soki ozosala musala na bolingo, ba resultat nango eyaka toujours ya bien. Mais soki ozosala na musala tikaka na sala batu bamona, tikaka na sala pona mbongo. C'est vrai biso nyonso tosalaka misala pona mbongo, mais tango osala musala penza, mi pesa corps et âme. Osala musala penzo yebi ke musala o na osala neza musala o na ningaka na sala ngo na motema na nga nyonso, parce que tango ozosala ta nzambe na lola azotala. Zambe na lola azomona yebi ke mwana nanga aosala penza musala malonga, mwana nanga aosala penza musala kitoko. Mais soki yo kozala kaka na kende kaka parce que fin du mois kaka bafutanga, yango bomona ka ba récompense ezalaka muke na ba misala o bosalaka. Omona ebele ya musala ozosala mais récompense ya malonga ezalaka te. Pourquoi? Parce que ozo imaima musala ba imaka te. Papa na biso Masasi soki abandeki kosala musala pe ya koimaima ezosala musala neti alingi te. Na bandi te keno lelo oyo papa na biso Masasi Kabamba alingaki azwa lupango oyo azwi lelo, alingaki azwa ngo te. Mais parce que abandaki kosala musala na ye na motema nyonso, abandaki kosala musala na ye na bolingo nyonso, abandaki kosala musala na ye na bolingo penza nyonso, makanisi na ye nyonso atie yango bisika moko ayebi ke non na osala musala. Yango lelo oyo boye komona ba résultat moko positif. Papa na biso Masasi Kabamba aye kozwa lupango. Depuis to bandaki kotala ba théâtre, depuis to yeba ba comédien na biso, lelo oyo papa Masasi nde mutu liboso fana ye kokabela ye lupango. Alors ya kopesa bandeko na biso mosusu courage ya kosala musala. Ba mosusu lelo oyo tokomi komona surtout ba oya sika bakomi kokota. Bango eza kaka ba mona bilamba oyo azolata. Hein? Makambo malonga kosala azosala te, ye kaka ba mona bilamba. Na tableau oyo a changer bilamba boye, na tableau oyo a changer bilamba boye, na tableau oyo a kende na bilamba boye. Sala musala. Ce qui est important, sala musala na musala na yo wana oyebi ke lelo to lobi Nzambe akoya kokutesala nga na nzela nanga soki na nani mwa vi nanga échanger. Eza mwa bongo parce que na nzela ya misala oyo eza na bato ebele ka na ba théâtre na bino wana, eza na bato ebele bamona déjà ya bien, eza na bato ebele bakabela bango bambongo ba mapango te, me bakabela bango bambongo bango moko bakie koluka ba mapango. Eza mwa bongo nga nazoloba na nga kaka eza ka conseil o topesaka bandeko na nga. En tout cas coup de chapeau encore na papa na biso Masasi Kabamba, musala kitoko ozosala. Omoni lelo ndenge futi Nzambe aza kaka bolingo, Nzambe atikaka toujours o ya yete. Papa na biso Masasi Kabamba aza papa moko azalaka na ye problématique te, aza papa moko asalaka na ye musala. Lelo o toye komona ekiri ya kilelo o ekomika o na o basololaka te, ona oyo kwa mkuto ta moyen batanga bakombo ezate. Yango ezobomaka théâtre mingi. Ba papa Masasi babanda ba théâtre kala na ba groupe Salongo. Mosusu na vandaka awa ozotala ba théâtre na bango ya kala ya groupe Salongo talo lobi wow. Na batawa na théâtre penza ezalaki théâtre. Mais kilelo oyo ekomika koswana, ekomika kobebana, oya lingi alakisa, oya lingi asala, oya lingi akende. Ezo sala kaka pasi
pe mawa. Voilà. La famille Tokomi na moi souka partage na bito. Permettez-moi surtout de vous dire bye.